Mousouni! Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante Maman B52, je vous dis toujours que vous servir c'est mon devoir à moi. Voilà pourquoi Soki ya koloba ezali en tout cas tous en raté tout mon karaté pour na roya ko pesa bino ba information pour ko servir bino ezaka devoir na biso. Obiya Mousouni! Le 29 rendez-vous ezaka moko. Rendez-vous balobi eza kaka mosi zolete tatute kumite yate mosi. Le 29 mars 2025, 7 ans d'anniversaire, il y a Belleville Télévision balobi, pas de distraction, toujours focus Bella. Pourquoi tu nous fais ça maman? Tout sur la non non humeur à sérieux. Non humeur à sérieux. Bellevue. To sala onini, dis-nous un peu. To sala onini, na koma ngata ma top abina da costa abine. Ozolo abina davina bi, ozolo belanga ba français so na bi pena lobano anglais a okoko kangate. La grande famille de B52 la mignonne officielle. Maman top alobi soki na lobi na lobano na anglais. Hello. How are you doing? Come here. What are you doing there? We have only one special day on the 29th of March. One special day. I'm inviting you guys wherever you are. US, Canada, England, Paris, Belgium, everywhere. When I say everywhere, it means everywhere. Mama Clemence Sidiki, we need you to come on that special day on the 29th of March 2025. Hey! Mama, Yaboussouni! Belle vie, je disais, Nazongi sérieuse. Pourquoi tu nous fais ça? Babi jou, wana tango zobi manana koya spectacle wana. Zwa Vix, masse ba poumon. Zwa Vix. Masse Mukongo. Pourquoi? Parce que Aïda Aozalawana, one man show et au salama. Mama Kalunga Aozalawana, décor ilonga. Il y aura des surprises agréables. Et puis Belleville, ça n'est une définition musique. Hein? Belleville, quand dit, elle a de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et aux yeux. Parce que Bella so tala wuli lobi le na tala film Nathalie no mwana na minga bi yon Bella makamsu so sala biso mwana na mi so pese la mama na elo kwa so pese la dako nani décor le kwa likamususu décor abino yo ozwata zemi amolimo quel genre de papa. Oh my god, I can't believe this. La grande famille de B52. Je suis venue, la grande famille, juste pour nous motiver parce que je vous avais assuré que moi-même, je serai là. Moi, Maman B52, je serai là. Malgré nos sommes, un billet à $30, t'es à VIP, mais il vit ngombo les bourgeois. Abenga de na téléphone abi Maman B52 ngana osomba ba billet tangelanga ka ba kombo ya batu fo ba ya kozwa et puis ba billet osomba ya $10 te ya $30 ou ya VIP. Hey! Batoko ba viki ngombo le bourgeois so bazaki belé ozui mon oncle Simon Bakalato sangisi bango ba osomba combien de billets. En tout cas, hâtez-vous. Hein. Déjà, Tobaki, bientôt là-bas, on peut ce programme. Il y a comment faire pour nous zoba bien nabiso. Toko ya toujours. Bon s'abonner, on a 5 abiso to s'abonaka. To s'abonner massivement na B52 la mignonne officielle. Famille bota na bengi bino 3 fois. Bon s'abonner, bon aimer, bon partager. Badina chou. Bana mama dinana oh tellement mama dinana zaka mama mokoto vous savez dinana la douce elle est trop très douce tendre Ursule Péchanga mo butu na bango hein bino mo boy bit mo butu 32 ans de pouvoir nanya koloba venir rendez-vous exactement le 29 mars 2025 na showbuzz. En tout cas, bozanga tito zalawana come in numbers, please. I can't beg you for the nice spectacle. Bye. Davina, na lo bien nglango bien. Te ebisa no Linda Cote.
Linda, please come here. Come. Come and translate what I'm trying to say to all the people. Okay, come and translate for me, please. I beg. I'm inviting you guys. I will say it again and again and again. We are here to support our mom. Bellevue Candy, la patrona. We are here to support her. So Esther MM, she did call me. She said, Mama B50, I will be there. I will be part of the event. And what is exciting me again, it's when I receive a call from Mama Sarah Kimia. She said, Mama B50, I will be there. When she says something, she will realize it. La grande famille va s'abonner, pardon, va s'abonner massivement. Toloba ki to bando ya every day. To sa to bando ya kolobe la pona spectacle na le 29 mars. Événement za moko. Oh kune sala ki boy. Oh kune baluka ki boy. Oh kune tengama ki boy. Ça nous regarde pas. Nous étant famille Bota, étant Dinachou, étant Pécha Lover, soyons focus le 29 mars 2025, spectacle Moko Goza kuna fabuleux. Baba spectacle fabuleux hein. Bon c'est là kuna bino bato boyebi français qui toko koleganga menga na juste ko informer biso ki événement eza moko 7e anniversaire ya Bellevue télévision ekoyinda balobi ekoyinda mabe eyinda kamabe ya musuni ya musuni à suivre tolanda spot na biso publicitaire spot moko ya qualité boyebi mama belade ye azalaka na ekutu tala biloko ba ya doko te spot moko suivons tous dans les cas. Bisous, Konali. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo. Olata, obima, osepela. Na temple ya artiste ya grande renommée o yebana. Ezali showbiz. Yaka ko vivre. Pe ko fêter. C'est ton ya Bellevue TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino, spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo, avec ba one man show, oyo ba komema bino, na niveau bolingaka, bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur, oyo nanu, bozwa quitté depuis début année, avec ba one man show lokola, décor ilonga, Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo oui hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo. Olata, obima, osepela. Na temple ya artiste ya grande renommée o yebana. Ezali showbiz. Yaka ko vivre. Pe ko fêter. C'est ton ya Bellevue TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino, spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo, avec ba one man show, oyo ba komema bino, na niveau bolingaka, bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur, oyo nanu, bozwa quitté depuis début année, avec ba one man show lokola, décor ilonga, Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey!
que yo. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genet boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genet boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux, notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes, vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la Kina sans la mignonne au bongo zéro.
lobe ezalaki na 10 oyo bokolia mpona 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te